Joana nani lite ya kanda. Azanega mutu kaka ya kaka totalega ke to bete bete moi tout. Lemso amona na pangola te na vie na ye. Lemso amata pe no avion mo ya bangola te. On comprend? Akende tangola. Bato belé ba obeta karamenga et déranger nga na niveau moko Joana pasteur lite ya kanda en tout cas faut na porter plainte. Joana pasteur lite ya kanda na yebisa yo pasteur lite ya kanda en tout cas photo samba nanga. O mena biso vérité na musique ya Congo na génération Robino Mundi baza numéro 1 ya bato tout oyo moni ke baza génération. Connaît deuxième. Neto aboye featuring au Robino Mundi bake ça na vena so fali pour pana mikili. Tango zo bima kamba moto to annoncer date wa beta na stade. Yo lité ya kanda so kabela mutata 1000 francs na vie mais ayaka Robino Mundi un mois talié Joana yaka kolela fort Robino Mundi un mois talié ya pacho pesa ta $200 pesa ta bon mais akelo ba ke ba pesa ke ba $30 ba $40 talent gratis ko. Habitants de Dallas, Texas et partout aux États-Unis, saviez-vous que la saison des taxes est proche? Voici pour vous Oasis Group TX. Une équipe professionnelle en matière de taxes refund, que ce soit personnel ou business. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros suivants. Oasis Group, le professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Oasis Group, professionnalisme et l'honnêteté, c'est notre culture. Très chers amis internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Un grand merci à tous nos abonnés fidèles. Bonne année à toutes et à tous. Bonne année encore une fois. Babimboula Sika. Batokotimoula Sika, Kasoshika et Domarambozali. Un grand merci à notre DG Gérant Semboni. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre cordon RVK Bamba. Bonne année à vous deux. Donc, on est ensemble. Et bonne année à toute l'équipe technique de notre chaîne Congo Sous Télévision. Donc là, je pense directement à Romeo Moutiani, Balobi là est magique, et pourquoi pas na NK Kilolo. Derrière la caméra, j'ai sali Balobi, j'en ai un doulé. Yaktarbir. Yatarkabir, donc comment on m'a cassé non mais ça, comme les gens m'a cassé, Yatarkabir, donc m'ta simbi image, m'ta simbi montage, donc avec moi Pedro Man, garçon chic de la presse. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus sur Congo Sous Télévision, à Betaka 7. Donc, à Makamboza, ne zappez pas. Donc, vous likez, vous partagez, vous aimez ma vidéo. Toujours, vous avez un Naradona, Pembe, vous la Sika, Pembe, vous continuez. Vous avez écouté les karatés. Je suis passé aujourd'hui, accompagné de mon invité, lui c'est Mathieu Mabouza. Lobby, mon Lobelia groupe chiffre 9 de l'artiste Robino Mundibou. Troubé, Taba Pembe, Yobé. Yobé sur le marché. Yobé Tossi. Est-ce que Yobé Binissi, Yobé Pessi? Donc, avec Mathieu Mabouza Tobeta Pembe, à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour mon cher ami, mon frère. Pedro Man, garçon chic de la presse. Bonjour, non, de Gonangaï. Ouais, bonne santé. Ouais, santé Gandozomona par la grâce de Dieu à travers mon patron. Par la grâce de Dieu à travers mon patron, El Généralissimo Robino Mundi que j'ai sali. Mon boss, n'a PC Bambote depuis Paris. Dans la minute sur. Ouais, déjà. La mission de Solano Boelo le 14 janvier pour Kendagi Paris le 13 donc comme le 14 janvier à partir de 8h30 à Zagi de Yabongo à Paris en tout cas na PC Bambote na musique place azola nanga wana patron nanga en tout cas merci à toi vraiment. Voilà, merci, on est ensemble. J'espère que les leaders Zabia Bambote Belé Papa Chic Robino Mundibou toujours. Mathieu Mabouza boni mouvement chiffre 9 boni basanga mouvement boulot kende bien. Ouais, boulot zokende bien, boulot zokende kitoko en tout cas na minute soyo. Boulot kayo zomona. Boulot sozo ke bien te to yokana te. Ba mona bisote ba yoka bisote. Donc boulot pena ezokende bien na façon moko ko sakana te. Tozo travailler pena na niveau moko ko sakana te. Yo moko moni ndeti ko mona nga lelo ndo moni ngai 4e jour na nga na kini yango yo nazaki na kini te. Utwa to utaki Angola.
kouta touta ki Angola to beti na Luanda to beti na Palanca to beti na Tudi Lucho Place tant to ye to sali une semaine à Kin na si o monenga souté tant to sali une semaine à Kin après nga na ke este ba contrat auto to beta kuna nga kende déjà pona ko sala déjà yobi etake éclaireur ko manager daba makambu o comprendre na zaki dona to beta so 1 mois na 2 semaines à este kuna otika na charge yo marketeur en même temps pour tes paroles. Bon, tu joues à Barole, tu joues pena, tu joues en pena, prise en coaching en pena et qui est bien. Prise pena, Robin Mundi, Boazo Talisanga, Azo Kondringa, Azo Lakisanga, pena Nandenga bien. Donc, na este wana, tu bandaki bosona Kalemi, toke Kindu, ale Goma, to zongsu Kindu. Après, prise à Rosonga na orchestre, ngana yo tika la sukuna ngamoko na Kindu. Mais il y a un concert, il y a un show mobile, il y a un Kindu, puis musuto beta qui angote, na pesi su na ta na kanisima kama na pesi mama DG Mathias Soumani. En tout cas DG Mathias Soumani, en tout cas na pesi ba courage, en tout cas ça pena meilleur producteur, aza jeune moko boy na kati ba maniema wana, en tout cas pena photo félicité, azo bunda na niveau moko ko sakana te. DG Mathias Soumani, en tout cas, merci bien à Ozo Sala pour Bana Maniema, Bana Kindu. En tout cas, Pena to Kenda qui fait tout ça, bah chômeur kuna mais et ça ligue bah complication bah vol, yo bika mboka na biso, moi bah complication bah vol, président Robin Mundi bah qui volté, donc il y a un moment de prestation. Mais tu bika avec Fox, il y a DG Mathias Soumani na manager puissant, Aigle, Benjamin Aigle, tu bika bango tu bazawana na équipe mobile Naibike aussi ça va. Na équipe mobimba ya Mashariki hein umoja Mashariki naibike na Aigle Benjamin ba tout à mutu ba sala tout Robin Mundibu ayas ko prester wana bon mona pene le kabia en tout cas Kindu to ria wana to prester pene mambesa kitoko Robin za dans les bons soka DG Mathias Soumana le biata lelo to keimba moko en tout cas les gars kitoko à part wana ne to zongi na Kini ngana tikala kinano preza zongi après asalimo makamsusu awanga skoto na monique après fois que Mikili ya mona zonga ki show nde Robin Mundi busiko ake poto nde sikomo na tikali sikonde to komo kutana banini tu te reçois que potongo ya ba contrat ba showcase ba clip to ko pe mara mwandam bon poto oya ke yeza poto oya ke sala ba clip ake asisa featuring o bazaki na ona o bazana ona gezma wete basi ça peut clip il y a biso carré au basala qui ne vient de Fali Poupa. Il y a biso carré wana. On comprend un clip au basala qui vient de Fali Poupa. Il y a un akeba si sango et nzembo featuring au basala qui vient de Fali Poupa. Biso carré. Donc coach ba mabanga ba profiter pe ba mo si sa clip. Na gezma wote pe fo basala ba bilo basala ki wana fo continuer ngo. Yebika ndenge za me bozela boyoka po ba featuring salama na ona Congo. Ba featuring salama na ona monde. Mais featuring Robin Mundi Boasala na vena biso Fali Poupa. Featuring Robin Mundi Boasala na Gezma wote. Wana pena bo mona makete eza ba meilleur featuring. Bon, ouais. Eza pena ba meilleur featuring. Donc eloko o ba rumba to blo Robin. Donc biso musique kaka to Robin Mundi ba keka sa musique. Eza musique, eza la show, eza la rumba, eza kande musique. Pour moni Robin Mundi baza numéro 1 ya ko sepelisa ba mise to Congo ya ko sepelisa ba fanatique to Congo non 1 de mais na musique ya Congo numéro 1 na biso za Robin Mundi nande ni pleinement 1 musique ya Congo nande na génération Robin Mundi bo comparer Robin Mundi na nisusu na génération na yende ya na génération na bon na génération banani oyebi ba mise ba génération mona Robin Mundi so Robin Mundi baza numéro 1 na bango pour chaque mon ba Fabgas ba depuis Pomba bango nyonso ni mo ena bango yo tanga batu bana mort yo tanga bango na mo gandeni Fabgas siko tanga batu bana mort hein sola o mena biso vérité na musique ya Congo na génération Robin Mundi baza numéro 1 ya batu tout oyo monika baza génération on est deuxième ta classe après premier tu ba deuxième ya mutu bonne deuxième Robin baza numéro 1 siko ba deuxième ba troisième ba mo ba mi pona na kuna ba mi pona na kuna ngai nde deuxième ngai nde troisième so ba ye biso beto hôtel yenda o mériter deuxième mais numéro 1 za Robin Mundi pona nini
na minute oyo musique nini oyo ti tofandi na baterrasse awa na matonge musique nini oyo tozoyoka awa so tuni batantini tu baza awa bamama tu baza awata bawabeta mie je me demande ce que ozobeta Fabricas nyongo ebimaki awa ça va frappe nyongo jeneka nyongo asaloki yango te ine eboya nyongo suka na sebe awa mokota banyongo bagénérique fo futa nyongo bato kasi générique biso moko bi mundi bakota nyongo te ya sala ka générique ye moko yo mo defa wa générique bato komi na nyongo aussi wana ya kosila OK quand même non yo konde ni yebi muta defi nyongo so ben no yo konde na yo kengo te biso to tsenso ba kindu kuna to yiga musique ya bina file bo full boss to yiga ka musique ya héritier wata boss live na album a fait na biso fali pour pendenge 2007 Formule 7 album mobimba ka Formule 7 album mobimba comment on Formule 7 nga sortira générique on comprend donc nga biso to uti est dans musique o ezobeta kuna est ka mi ange mi demo bande bimaka yango ozu full boss bina file ka ye na ye ozu vena so fali pour pa ye na ye ba o tu batikali bakota ba nyongo nde ba okota bazangi ba cri bakota ba nyongo bato ouais ba msuba yo kana te voilà Mathieu Mabuza ba yo kana te selon yo mais bon misaki yo bien te oh selon mon qui te mais selon mon qui te meti atati to fandi musique nyoso yo ce qu'on a bien yo bien ba bimaki et que da soki un mois côté ba vu l'enterre puis ba fletron de solo lité Mathieu Mabuza nga pembe yo kabilo ba mo tala mamba ba vie bis omoni ba tuti ba mo lukaka question asalita mo vidéo mo boy faut na biso te mutana makamona ye mo artiste robino mundi ba banda mamba ba vie to mo kene pe kana rythme memela ki biso bon obi to sala mamba ba vie pour nini est-ce que bike artiste congolais awa ba misel o bazali banda loko ba Davido ba P Square na masa na biso ndeko na biso zo beta mingi na Nigeria nani na bosa ni kombo ya on comprend na hier o beta mingi ba misel ba Côte d'Ivoire wana tout avant ba ça featuring na yo faut ba tala est-ce que na YouTube au sala ba combien de vie exactement que ça featuring na mutumo ba ça ne ba vite yo kiti yango sikota robino mundi ba yo tala ke oh Serge Bono ko benga yo ba ça featuring vena biso wile longomba luka robino ba ça featuring donc comprendre David pas luka robino ba ça tikabo molobeli Davido so natangi bakomba batu okamwe te stango yikomba Davido zana nyama to mutu azabe aza artiste na yebi me Davido ba wana tangi baza ba artiste te na bina preuve te wa mto lobia fona mona image ya studio ba image sengi ba preuve ya ba Serge Beno te ibina mona image te omoni siko c'est que YouTube ngo photo mona vraiment image ke na studio ba sa moi annonce ne za ratomi ke ba yemba artiste annonce wa tate ba image ba Serge Beno za na person ngo lexa na émission ba image ba Serge Beno na YouTube mona ngote nde sango sala bien omoni siko bato wana tout baza bango ba contacter Robin pour atalaki aza le seul artiste oyo asala ba vie et belle na YouTube on comprend yango Robin mundi ba rappelaki bato en tout cas na musique ya Congo faut que sala ba vie na mito pe simba sute yobe bande bimaki eke malembe yondo lo beze ke malembe yondo siko ngokota na kanya ba jaloux. On comprend yonde siko lingo kota na kan ba jaloux. Côté clairement moi je fais que mon travail non ba onga moni onga na yebi. Ne mena minute. Misu na misu ya bimaka bina nga mais auto beta masomo susu yobe betite fondima. Yo kana biso na minute o siko ba yo kanini. Ka yo bet. Na minute ba yo kanini. Mathieu Mabuza toi bato oza conscient que yobe me bimime chaleur ba flezate. Papa ba misu na misu ba bina nga. Chaleur anesa vraiment te ba kulumba nde kangaki. Kulumba tu le sila to yebi. Si le kulumba ta yobe ko longola kulumba te biso biloko nyonso to bimisaka elongwaka nango te ebetaka nango beta sko yobe sko onde za malchance yoka malchance biso to na générique nzembo moko te générique moko te ebi eza na malchance biso biloko tout robi mundi ba bimisaka ebetaka abiso zalaka premier na ba hit bato ba bimisi ba biloko bele ozotangela esenga kutu na yoki yango to utina ba est kuna to utina ba Kindo ba Maniema to utina ba Goma to yoki yango te to yora yi oto yoki ondima bandima mbanda te bo biso tala mbanda na musique ya Congo yemo robino mundi ba lobi ki ana anniversaire moko andima ki robino mundi ba lobi do nazaka na mutu moko oyo ngana ye ekosimbaka to bi mutango so eza nan to yebi mutango nani qui n'a pas mangé en Fabricas. Voilà yo lobi biso yebi yango te. Biso yebi yango te. Biso la musique ya Congo, la musique ya Congo comme nous dit bana concurrente.
na génération Robinho Mundibu ana conquérante au concurrent na ezala nani azana concurrence na nani na musique ya Congo na génération na ye parce que côté ni côté seben na nioso na rumba na musique papa na musique yoka eloko esala ka biso to bima libanda musique o Robinho Mundibu asalaka bato musu batonaka na Congo awa poto ekoma na nzela mutu nyoso mais ba pays Afrique ba pays ya nini ba province na biso Congo ebengaka yo producteur penalty a bien logement ça va blague na côté na artiste félicitations pour artiste Betara tout le monde a une image à tamoula na orchestre ba Betara c'est quoi artiste lelo yo bebi malgré défendre yo be molobeli défendre no yo beto yo ki mais c'est là ba fan nga tala ba commentaire peut tala ne mo ki lelo eza ko défendre te eza ko lobaka eza na réalité na musique ya Congo oyo Robinho Mundibu bazosala ba exploit oyo bato mususu bakosala kango te pe batikala kosala ngote depuis abima depuis sala vocal oyo bino boyebi bolingo eza poison ko sala do banda sala vocal wana tile lo biloko tout obetaka Robinho Mundibu soka mekika koloba te loko moka na TV boy ekei soka mekika kosala boy ekei to bimisa générique boy ekei moi ndeti biso to komisa bato Congo biso to pesa bato ba journaliste ya YouTube ba matière tika boy nandeni mais journaliste belé na bato belé bazanga eloko osala ongona biso ba journaliste bato belé na bato biso Robinho Mundibu ndakomisi bato na ba journaliste Robinho Mundibu akomisi bato na ba journaliste omo ka mutazana eloko osala te mais alobi kaka comme journaliste pour na finga ka Robinho pour na otaka Robinho pour en sens wana vous comprenez bato belé baza ba journaliste te bato belé ba simba ba micro te akomi ka journaliste pour ka Robinho na take Robinho pour Robinho nde makam mais eza mutu moko ndeti jo nani pasteur Lité ya Kanda ni cabino fort ni kabiso na nini do ye ma ana problème alobe ayana orchestre akuta souffrance ba danser salité na moni na émission na kam Joanna na averti Robinho Joanna na porter plainte ye eloko ya kangama nango ke aomo finga vient na biso fali ke vient na biso Robinho Mundibu soki pe ba passeport pour bien condition c'est nga fali pardon pour ça les passeport Angola pour ba PC visa Angola to ebisaka ye asenga vient na so fali pour pardon allez akomo critiquer vient na so fali aomo critiquer na producteur na biso Paulo Tudi le meilleur producteur aomo critiquer ye et pourtant Paulo Tudi vient na biso fali ba yebi na bango kutu makambu ya Joanna te so pe Lité ya Kanda wana ba yebi na bango ngote orchestre na biso ba passeport ezaka na maboko na nga ba passeport ezaka na maboko na nga ngam na gérer makambo wana to kokende ba ambassade makambo tout président na nga Robinho Mundibu na zui ba passeport ya ba mission na kende ambassade a proposer nga Mathieu ndenge za boye to ko mema pe comédien wana Lité ya Kanda tout non yo va a décider ko mema mais na ebisi yo te na ebisi vérité Robinho Mundibu patron na nga atuninga mabuza lokola esengi gato kende moi batu mais na omona mutu moko aozanga po tozana problème mo mettre na biso passeport na ezoki moi retard mettre na biso mettre tigre passeport na ezoki na mona éclairci batu mettre na biso tigre passeport na ezana moi retard par rapport à renouveler passeport na ye si on est pour à vide ya mettre wana to ko memata Joanna Lité ya Kanda ngabe na bi problème ya te pres abengi aya na passeport na ye atika ngokuna ngabe to na komi pres apesinga mabuza tala Lité ya Kanda tika passeport na ye yango ma tozu yango na bandi pe ba démarche na mutu oto ando sane ba démarche pona tozwa visa ya Angola to kebeta na Angola to bandi ba démarche parce que l'état oyo fa to kota ba passeport na ambassade le jour donc to ke kota ba passeport na ambassade ezaki ndeti ba mardi na zana rendez-vous na kota passeport fa to kota passeport na ambassade ezaki ba 12h to komi ba 11h30 to komi 11h30 za pena za yokanga pena ko to komi ba 11h30 maître na biso benginga alo Mathieu Mabuza obika nde na abo na zuda passeport na maboko
presse apesa nga passeport ya lite ya kanda tokende pa Angola po nini to anozanga vidi mo ezanga kiana fa to mema mutu moko presse a proposé tokende na ye mettre la biso zana mo retard parce que tokende na ke tira passeport na 12 heures tokomi 11 heures juste mettre na biso tigre benga alo mabuza passeport na nga ebimi non sani mettre na biso orchestre to zakana ye Joana nani lite ya kanda azaneka mutu kaka ya kaka totale kaka to betse beta moi tout lemso amona na pangola te na vie na ye lemso amata pe no avion mo ya bangola te on comprend akende tangola to mona ka tsaka makele mona na ba internet elo batu bakipakete asala ke loko te mais robina bien valoriser ta moi ba bisale la sala na internet on comprend mais ngai na bengi mamo praise praise mettre tigre passeport na ebimi en tout cas na longoli passeport ya lite ya kanda na okende ko zo passeport ya mettre tigre na ke ko tsango azwa visa to ke na mettre pour mettre mtoselo sécurité na longoli lite ya kanda ya kanda yo ngayo ayeba te ayebi te mais ngai na yebisa ye ngai mutu na longola passeport na ye en plus ngai mutu ton na kei na tika ki on a parlé toke Angola na esi presse loko ngali te kana to ko sola kate nana numéro ne te yom to benga kaye yebisa ye on comprend presse a bengi a expliquer te tala contre tamo e pesami mutu na biso bobo a expliquer peu bien abo mo se place nga na tika ki passeport na parler na tindi mutu akende ko zwango na tindi ndeko na biso frère na biso junior akelembi ndeko mokonzi akeko zo passeport place ezalaki akutani na ye apesi pa Pacho Masela zongise lite ya kanda passeport na ye ezalaki nde bongo ngande mutu na longola ki yango ngande mutu na bengi president nga Robinho na bi presse passeport ya lite ya kanda yango na longoli yango passeport ya maître tigre ebimi donc buta ko selo sécurité maître na biso atika la te po passeport na ebimi normalement et ko sala ke jongo te mazangini mambo sala amonika po batala yeba yoka ye akomo manquer vient so fali pupa akomo ko manquer Paulo Tudilu mais te ba bango pe ba puissant ba légende ba occuper na bango yete yango ngamu tuna longola ki passeport ya lite ya kanda ye livre na ba zone sala ki passeport na ye po ngamu na simba ba passeport ya orchestre nyonso ezaka pa na nga ngamu na ndo sala ki to kene ambassade makambutu on comprend donc si azo manquer ba respect wana na eloko oyo sali ke azolo ba ka yaki répétition na biso so pe ayaki clip na biso amoni danseuse na biso rythme jinga oyo aza yokana na biso kosekate makambo wana Robinho mundi bukuta obeta ne kara bato bele ba obeta kara menga e déranger nga na niveau moko Joana pasteur lite ya kanda en tout cas faut na porter plainte Joana pasteur lite ya kanda na yebisa yo pasteur lite ya kanda en tout cas photo samba nanga pour ngai ne mutu na gérer orchestre na biso Robinho mundi ba pesi nga pouvoir mabuza sala boy mais yo o toucher no ba mi ba le moke toucher bana basi ozolo ba nini ke ayaki so pe clip na biso amoni rythme jinga lati pampex azo saigner makila tela manquement de respect alobi ngo na télé na internet na ba journaliste o ba yambiye bazo seka est-ce que ba tupena o bana bandako na habite soki leki na nga rythme jinga soka tali yango aza meilleure danseuse na Congo si parmi le meilleur rythme jinga wana aza meilleure danseuse mon côté na Congo le rythme na Robina danseuse mon côté vivre le quoi rythme jinga na décar a foutre le pang mobile la cheftaine mujiji aza cheftaine orchestre le quoi ya Robina Mundibu ozu a critiquer pena mbolongo ndako o mbolongo afandaka na ndako olite ya kanda fandaka est-ce que ba kokani mbolongo amataka avion na ande mbolongo amataka avion na habite so combien de fois mbolongo na mituka ba musicien tu ya Robinho Mundibu talanga Mathieu Mabusa talanga soyez bien doux les soyez talanga tala mutuka na nga masa keba la mutuka pardon ouais image mutuka ngone kota donc nous la kota wa image talanga Mathieu Mabusa mutuka na nga yango wana siko yo mutu ozo critiquer ba musicien Robinho ba vivaka bien te talanga ndena ça ozo ma Balenciaga Adidas mélanger na Balenciaga mamboza bilamo ba leader so na zaka pembe na Robinho Mundibu siko li pasteur lite ya kanda na bisa yo ndeko na nga nazo porter plainte na niveau moko ko sakana te
dozo critiquer danseuse na biso Ritz Mujinga mwana mwasi olobi ka oyaki clip na biso alati pampette azo saigner makila quelle impolitesse en plus na ba journaliste o ba yambi bazo seka ngam na longola passeport na yo ngayo yo Mathieu Mabuza ko finga Robinho te ko finga vena so fali pupa te ngai mutu na simba ka ba passeport na tambo na ona kata carte passeport ezaka passeport pona uti nini po na photo kota photo que nous soutenons franchement à Dourba ben en show ça dérange pas ben en show comme ça oh là si c'est possible passeport ezaka pa nanga to ba démarche photo que Dourba photo kota sur l'ambassade à Uganda photo que Dourba vous comprenez pose accueil mama ambuté ça pa nanga siko ngam na longola passeport do a manquer en tout cas Joanna na obi qui c'était en tout cas papa l'ité à Kanda Mabuza abi yona eti na suka Ritz Mujinga fana no kimia lem suyo potali no totalité otalo tala te metika ngamo na se charger na ye naza ko s'en charger na ye pasteur Joanna ozo a manquer Ritz Mujinga respect lekeno na vie aza mwana mwasi abinda ka musala oya salaka o critiquer ndenge wana est-ce que c'est normal en fait ayaka yona bisayo ayaka yo l'ité ya Kanda so kabela mutata 1000 francs na vie mais ayaka Robinho mundi moi talié Joanna yaka kolela fort Robinho mundi moi talié ya pacho pesa ta $200 pesa ta mais akelo ba ke ba pesa ke ba $30 ba $40 talent gratis est-ce que on t'a bon am Hollanda Mabuza ana mto Hollanda te comment ça va comédie na ça yoka soka ça mto Hollanda te mais faut se ngana landa yi soki bino bolanda ka mamusu te mais ngama te Mabuza na bina zo landa yi loko aza liboma ngape na okoma liboma en tout cas yoka loko aza comédien ngape na okoma comédien vous comprenez yo loko ça va aventure zo ba ke pasteur liteya yo za ne pasteur po pasteur to yebi toli ya pete pasteur John yo yeli biso pasteur John de to yebi to batala ka to sur matière to zo matière pas pasteur John pas John to zo matière ni to zo o mate ba mission ya kumisa na TV ba mission mike ba na ba succès te comme ça bawata comme ça ba faire gola ba grand artiste afrique ye pembe na wata koza la te boss live akondima ba to ndengo wana pembe siko moi question de curiosité Mabuza moi question de curiosité nana mabete à part de ça passeport bossa les sous ni n'a pas de ça visa bossa les niveau air le bana n na émission au moins quand ça comédie mais ça m'a tout droit un peu clair te ezanine azana artiste oya ko toucher te po batu batia eka au moins te que moi quand ndinga finga Robinho ndinga zotanga komba Robinho batu pe au moins betela ngali solo o to landi jomo roboy mais anolo ba buzoba na ekala loba mambo bela lobela mambo betebele est-ce que batu bando yokai siko amona ka te muto fona dimbela ka Robinho po yende makambo on comprend voilà bango en tout cas to zakaka voilà on est là de le papa chéri donc to vana wana te to avancer Mathieu Mabuza Noir et Blanc album le plus attendu donc équipe net sur Noir et Blanc et Robi Makan album Noir et Blanc mais il y a 11 ans Mathieu Mabuza attends 20 pas des matchs où tu es bimi enfin botika makambo wana pardon sika makambo wana biso tona ndenge na biso to bosser tozo bimisa ba single na biso na ba featuring na biso to sala album na biso Noir et Blanc ka ndenge ngana to lati boye eza na ta autre bimisa album na biso tangini Mathieu Mabuza ou mais les 11 ans c'est beaucoup nango ata 20 ans tangu tanango kokoka ekobima kaka batu biso basala ba album yoka banzembango batu ba bimisa ba album ozoka banzembango banani tanga ba kombo na bimisa disque simbite banzembango betite oyo yebi mais na biso ba bimisa ba album ozo simba ka fena so fali pupa héritier watana be boss live bina file full boss et si les batu tout Kofi l'homme de légende tiko tsaka papa na biso wana ba grand hein ba on part tiko tsaka comprendre batu bazo bimisa depuis pomba stabilité pomba nani komba album na stabilité so kanga bakulu na yo tanga ba pomba ba kanga ba pomba yo ta ye pomba nuance robunda te yo na pomba na musique yo na pomba na musique bazo kanga ba pomba ba kanga ba pomba akina tourner en orchestre ba na poto ba na tourner nanya ngwana depuis pomba yo tanga ba pomba na yo soka bazo lukisa ba pomba awa bazo lukisa ba kulu on depuis nuance loyembo azana tourner en orchestre na bino boke tourner quand Europe bona te asali ni ana tourner européen en orchestre na bino tourner européen quand news wana te na yebite loko te Mabuza
Mais nayebiso nzambe. Mais tout solo mais nayebiso vérité. Yo zo pesa information. Mutongo azana succès te, ayebanité, nayebi depuis l'ambo ayebanité. Nzambe na ngai. Si on a comme un journaliste à la place na yo. On méchant. Bino bayebi tanga comme nani? Déplique. Tu n'as pas tout ça bayebi. Mais nayebiso vérité. Oh, neto musique à Congo. Neto fanda. Bon, yo tu n'as pas tout ça bayebi tanzemba muto zo tanga kombo. Bon, tu n'as pas tout. Nzemba robino bayebi yango. Hein? Père comment pardon comment? Tu as ça cop na ye. Bangi pas tant comme Nzemba déplique bangi. Na banga nini? So bataki komona ya Nzembo ne kuna osepela. Po ayebanité, bayebi wa Nzembo nete. So bataki ta Nzembo ne na osepela. Po aza muta Congo, a Congolais. A Congolais. Ça la ba fort ba Nzembo ne yebana akoma pe ko beta nde mundi ba beta. Donc nous plateau c'est la kaka date mais banité. Ne paye banité. Boze la kaka. Mais neto aboye featuring o robino mundi ba kesa na vena so fali pour pana mikili. Tango zo bima kamba moto to annoncer date wa beta na stade. Ah. Matuma buza. Stade de Martyr. Ozo sekanini. Nzambe nanga. Elo nye sekisio. Musique à Congo. Elo nye sekisio. Mais Stade de Martyr. Et mukie pona biso. Mukete. Mais émotion. Stade de Martyr. Papa chic. Eza mukie pona. Nga du pona biso stade de Martyr za mukie. Stade de Martyr eza combien de personnes? 80 000. 80 000 cartes mais comment tu vas 130 pour c'est pas cette tika. Sur 80 000. Sur biso na YouTube to sala combien de vues? On vient YouTube ba poto wa tala parce que stade na Congo. So ko bi on met stade bato la tu ba tala ba vues. Afuta bi. Ba koya. Mambo za on a son ni cheta. Biso tu stade en quête de Robert en fait 2 jours. Mathieu Mabouza. Stade de Martyr 2 jours. Bon 3 jours casse. Fallait passer sur l'album bâti bébé le bête à Martyr. So Martyr est à la peine au répertoire. So papa chi du répertoire ou maintenant moukié. So to bito beta stade ba Sabrina Baroya. Sabrina Pat. Sabrina Lofo. Sabrina ba odile Sarah Wangeteko. Ba odile manzaka mwasi Nzambe ba Elise Bokota ba PDG Tedika Dima biso so to beta stade wana na bato ba uta Kindu Baroya. Bato ba uta nini Goma Baroya. Ba boss manio qui en France ba kita boy. Ya baby Weston. Baroya. Bon. Vena biso fali pour passer à betaki stade wana so ki bataille belé poka yemoka lingaki. Ataka tinera zaka na quartier la teso alobaki alongwa yemoko sa album beta stade anga tondisa ne kaka. Atata ngabimsaka album moko droit chemin. So alobaka beta anga tondisa ne kaka. So bino 2023 bo pesa so date. Wana 2023 non ya pa non on peut so date. Non on peut so date ke robino mundi. Mathieu Mabouza. Mambo loba ye mon artiste na no sangote. Papa chika lobi on a noté a posté te à la ki ba fan te. On a un sentiment na yo to eza vraiment sur la bureau que quand bo pesa so date à Martyr. Te o pesa bino date. Ngamna. Il y a beaucoup de gens papier na loyenge. Ah. Ba tu so ba lobi na loyenge ba ko kana bango ngote. Ba ko kana bango sala ngote. Ba tu biso poka ba moni ritse watana ba beta ki. Ngape na beta. Il faut beta moi il faut boka ça ba rumba na répertoire. Maestro. Bo biso tonto ke beta ça dans poto ke ça. Bo beta pe boyembi sa bobine. Wakasi. Siko bato yo tanga ko ba ke beta ba ke. Est-ce que ne rumbeleke belé par rapport na bino. Oyembi sa fort. Bo so bat baroya. Ya ko sa bato. Vila Nova. Yone mabeno ngwana. Yo sa ba publicité ba orchestre bato otondenge ni. Tika ko saka ba publicité bato ya mi Mathieu Mabouza porte parole ya Robino Mundibu. Tika ko salaka ba publicité ba orchestre bato. Lem su bato na ba osepelate ke otuna bango makambu na bango place Mabouza, place Mathieu Mabouza aigle noir aza. C'est peut-être un dingue dans sa boulot na ngai. To ko ta fait stade de Martyr. Mutu to beta Martyr to tuna na stade de Martyr. Oh mais bato challenge. Mais bato ba beta stade de Martyr. Tuna bango ngana na biso ke biso to beta stade de Martyr. To na yo peso date. Ngana za date merci beaucoup Mathieu Mabouza. Comme ça yo zo seka pona nini. Stade ngo to beta ngote. Et bon beta. Et si en tout cas papa chic bonne chance. Et aussi merci mate pour nini. Ba kulumbe zali, batika ko zali. Biso ka ndia. Jouer les ballons za, ba kamikaze zali. Ma pendo za. Je suis consacré au Simba.
biso ndeza bo stade wana tokobetaka titre moko et sinon comme moko tokobetaka sokola matako tokoyebela bato misu na misu chanu bo tona ba titre belé stade de Martyrs ezaka faut beta combien de temps 5 heures du temps non jamais stade de Martyrs on beta 1 heure 2 heures du temps si le betika stade bato ba moni yo pena on comprend si ko stade go beta on moni stade on ezama kelem su bato ba yaka na ba concert te ke ba place mo lem so mo ke kuna ko yate mais stade on ezama ke mututa su place na ye azana ta ofanda place mususu amona eza kaka boy na boy na stade de Martyrs to kobetaka rumba o kamikaze to beti mapeni to beti channel to beti misu na biso concert esili ok bongo si comme Mathieu Mabouza côté là ba fanatique Papa Chic un ba fan non vrai ya mingi vraiment te c'est là ben ton nom c'est dire mais la ba wario si ko bobeta Martyrs ba wario ba kota to pour ba fan na bino biso to beta stade de Martyrs batunde ba kota biso to beta stade de Martyrs batu ba kota to pona batu te ke batu kingandi te biso soki to bito beta stade wana tant to beta musique na biso est-ce que to beta musique na biso make to ponika ba fanatique ba yokango non il y a aussi ba mourir à bonne musique donc à part ba mourir à bonne musique est-ce que Papa Chic a de vrais fans ba fans fidèles à chiffre 9 ba belé bon l'équipe a 5000 bon ba yoka musique na biso ba faux ba fanatique ba yoka musique na biso ponde to l'équipe a na succès to na otem tu témoin dire ça est-ce que bateau nani Sabrina bateau ba yoka musique ya Robino Mundibu est-ce que baza ba faux fanatique baka ba fan on est l'équipe a na succès et ça pour bato ba yoka musique na bisoti so bato ba yoka musique na bisoti est-ce que ton ngoto za na succès surtout l'équipe a na succès ndeni bato to yo tanga ba kombo na ba génération to Robino Mundibu l'équipe a na succès ndeni na ba bar na ba boîte na ba fête ba bena musique na bango yo moko anniversaire no to le kané passé obina musique na bango obina kyango musique ba shimbu obina kyango te ata Gege Mogrosso le designer Gege Mogrosso même place à na Canada na États-Unis est-ce qu'il y a bien la musique à batum sous quand il y a Robino Mundibu. Voilà, merci, j'espère que le message est capté commis. Donc on est là toujours avec Mathieu Mabouza Balobi, la bouche autorisée du groupe Chiffre 9 de Papa Chic Robino Mundibu, que je salue encore une fois depuis Paris Miki. Donc bon séjour leader. Et Bambote Belén a profité de Sambote na Vasco Mouya Escobar États-Unis na Maboko et pourquoi pas na section musique Mobimba Balobi Nick Cheta Manzenze Kourou le roi de Brésil pourquoi pas na Ado Porto et Bambote na Oliveira qui a l'espoir à Mbinza Bambote na Trésor Bakalos Dadi. Donc maître Yuku Papa na grâce Dabi Ukula le vienganga Eric Tema Mopila mutu de moi on est ensemble les Pacho Masele Balobi toujours né qui n'aura toujours Mathieu Mabouza lelo to quatre émissions te sans kokota ko simba point o affaire contrat pour to chiter na biso affaire Inosibi et Robino Mundibu que bagité to monaka artiste que se produit dans orchestre na azaki na rebo to bete que ba pese contrat pas Inosibi yé moko Robino Mundibu aye na média annoncé batu que muta pesa que contrat Inosibi a 5e merci et après comme on a réaction il y a ba fanatique innocent il y a ma famille qui a clashé sur l'artiste Robino Mundibu parce que le bail que innocent sans le mort na vie na carrière ne se fallait pour pas dans tout ça le bandit nini bon na habité ambane za biso ba congolais ndé biso ba congolais en tout cas mo peno hôtel la que ndire fallait pas à la congolais ndire fallait pas aux à la oyeba na ba congolais ndire fallait pas bilo mususu mo na make na habité vraiment biso ba congolais nzamba kela biso ndenge nini na binde ko nanga congolais Inosibi aza frère na biso congolais aza musicien na génération na ye azu cop moko boye ke concert et ke betama na kalemi atali ke muto aza na succès pour ba est wana Inosa Kanga atali ke à part kuna ba est ba yokaka Robino Mundibu omoni siko place ke na eso ke bato bele ba na ba succès te bino ko kansaka relation Robino Mundibu na Inosa ezaka faux auto mona Robino Mundibu a créé ça que c'est mon dame na émission à l'époque batu oyo Inosa zaka na bango même moral o ba relation ezaka bien po nya pesi bango copité abengi bango ta pesa bango copité po bazana ba succès te batu oyo yebi
ke bazaka bien bazana ni bon terme na inosbi bazé belé bato yo yebi wana musique ya Congo awa même ya ba génération na ye oyo yebi siko po ni inosbi ko benga bango te ke bokende cop mobo na mboka boy po nini ayebi ke bako ba oyo kise soni po cop na nzela na ye fala kenda lobi tenga na ba programme na ngai na préférer muto azana makambo pa ngai na musique ya Congo ça ka Robinho Mundibu na ba génération na biso eza Robinho Mundibu batuna ki bongo nani tozanga comme mutu wana mususu wana Fabregas ça ne featuring Fabregas ngoko mana mutu bayemba na Fabregas da featuring oyo kaka bayemba na mutu otangi kombo tika kotanga bakombo batu bako ino pamba nga nazo ebisa yo mutu batule mso afandi na yeso pe wapi azo yo mona yo zotanga kombo na epo yambi porte parole à Robinho Mundibu c'est alors t'es na cadre t'es peut-être ko déranger ye to continuer avançons on comprend ino si bien tali ke batu msu passa na bomba featuring bango to bana bango basi bana succès te mutu ko beta pena kuneza Robinho Mundibu abengi Robinho Mundibu ende nini ngana ba mamna nga cop mo eza boye na kalemi boke beta banini totali keza mamba mbongo biso to sala business totali keza mamba mbongo to sani na vifo za ka reconnaissant o monde ti biso nde boye si toko kufaka si mukili ko bandela ka mokili toko sala kaka respect na vie na biso fali pour papa yene mutu abengi saka Robinho Mundibu na mikili ya liboso Robinho akenda yene mutasala ki Robinho Mundibu abeta lever le rideau yango wana obino bomona ngo problème ki a lever le rideau obino nde bolobela ngo lever le rideau lokwa ko critiquer ngo OK pour teza opportunité mo ba pesa Robinho Mundibu oyo tokoki ko bosana kango te même si Robinho Mundibu afanda ka respect na fali pupa on comprend to moni pe inosbi ayeli biso so eloko mo boye ke concert na mboka mobo to sani Robinho Mundibu aza reconnaissant a remercier ye pour Robinho Mundibu asala la musique inosi bien benga ki cop mote ke momi mo aza kuna solo te mais est-ce que la musique était comme qui suivait maman Rebo alors Mundibu ndeni Rebo ye mo Robinho Mundibu le bonne émission a comment aussi surveiller Rebo na flat o moni ke biso ba congolais te comprendre mal biso ba congolais te comprendre mal peut te comprendre mambo belé na retard zo émission otala mambo Robinho Mundibu alobi nini mutu apesinga cop a permettre pe kotika mwasi na ye pe asa musicien a voyager na muninga na musicien en plus pe bafandi même hôtel on sentait que ba chambre pe za make oyo bima boy ozo bima boy soki za ba musicien mususu le mso ko bangela alebino e comme balusi yango e comme inosibia comme obenga Robinho que talaka boita est-ce que ça na sens même oui inosibia regretter na ba congolais fort regretter nango bino komisango mabeka ka denge Robinho Mundibu a remercier muninga na musicien et comme mabe bongo te parce que a remercier à l'objet l'émission que inosbi ezangelo moko na carrière na so ayembi a pese contrat et a pas flatté akutana fali yango pesi ba inosbi ka Robinho lobi te ke zapo a flatter ye alobi ke peut-être ndenge zawana lem suna vie fali pour ba zo atteindre kutana te mais le gars Robinho Mundibu moi ça connaît tout le temps mambo belé awa à partir Robinho peut ba ko za pe moi sur ba fana Robinho boye vena pe fali pour pas ba ke mambo vena ba fali pour pas ba occasion alobi na sans wana donc alobi il faut siko et que moi ja parce que déjà inosbi na aigle et que na moi ja vena biso fali pour pas ayebisa bino ke yena lekine no se ba yoka na raté mais tout le monde a couru les karaté atanga ba petit atanga raete nga pembe so atanga yeto bi fait fali pour combien de petits ça na bona mokili so atangita mi balé to moko eligelo ba ke ba petits to ba ça sur ba petits te ba kon ba vient naï en bref trop ko sabatu te même congolais même diaspora bi ke fali na inosi bi courir les karaté biso yebi ngote nga yebi na ngote Robinho Mundibu pa yebi ngote biso za na fait biso fali pour pa ayebisa biso ngote ayebisa biso pete ka na binemi na ba misa Congo vena biso fali pour pa ayebisa biso te ke azare nemi na ba misa Congo so vena so fali pour azana nemi na ba misa Congo c'est Robinho Mundibu pe le roi linga fait fali mingi c'est que ba misa belé o ma ke ba misa to tikalia fallait pas Robinho Mundibu solisaka bango vous comprenez botika ko ça ba analyse moko
bon nazangi una maloba loba Robinho Mundibu a mikili ba featuring ezo sala makala mingi te ngai Mathieu Mabouza na tikali awa tozo répéter chaque lundi mardi na résidence na biso au Robinho Mundibu bete à 6 niveau na Lemba super répéter na deuxième étage côté ba clipa Kulumba côté to sala clipa Kulumba eza résidence ya biso à part ba résidence mususu à part ba résidence mususu donc résidence wana to répéter bongo coulisses ba kota na bango to travailler na biso to na ba projet na biso photo kene ba Odurba na Uganda wana photo kene ba Mwanda photo kene ba Kalemi to na tournée européen photo kene ba Canada ba États-Unis na ta wana oyela biso ba komba ba futilité mo boy donc laisse tomber mais era na mutu mbongo nde fona na porter plainte te akanda faut boye bisaye. D'accord, avant de chuter, Mathieu Mabouza a déjà véhiculé clé de contact dans le boko toujours. T'as des commissariats. T'es commissaire fier, t'es allé en contact dans la Simbi. Yo lingina tsango na po bunga. Nana mutuka nanga. Président nanga Robinho Mundibu wa sombelanga. Nana tina olakisa batu mutuka te Robinho Mundibu wa sala kisa batu ke Mathieu Mabouza za makolote na sombeli mutuka. Vous comprenez? A sombelanga mutuka. Siko contact. Na Simbi sa mutu. Nana moto aussi mais obana ba moto na yebaka yo bana na moto mo ya bien moto na yo nazana ba moto lo na komi na mutuka ti tina koma pe na ba avion ya ngamoko ya yo moko. Voilà, comprenez que c'était Mathieu Mabouza balobi le porte-parole du groupe Chiffre 9 de Robinho Mundibu donc comme ko chité na habité mot de la fin pour une émission. Ouais, mot de la fin nanga ezaka merci na ningo ya minga na émission na yo pe respect na batu tout batali biso au to Rolanda émission au respect. En tout cas, merci à trop na batutu balandaka biso. En tout cas, na pesi ba mbote ya trop na batutu ba soutenanga de près et de loin. Na bo sanité. Le quoi to uti ba est, fona zana remercier pe. Vous comprenez? Eza mamba remerciement. Le quoi to uti ba est, fona remercier bato to zaki na bango kuna le rôle DG Mathieu Assoumani. DG Mathieu Assoumani. Le manager puissant Benjamin Aigle na peso bambote na bosanité Pierre Okombo du leader Pierre Okombo na peso bambote na bosanité carte sim coach ba biaza leader wa kanga ba côté ba est kuna quoi na peso bambote Gege Mogoso le designer ancêtre na peso bambote Mike Chibinda le maître Mike Chibinda, na peso bambote place wali quoi. En tout cas merci à trop na batutu ba soutenanga de près et de loin. PDG Teddy Kadi Maleking malgré Mikolo Belé osaka yanga vienanga Papi Mangunza, colonel Papi Mangunza na peso bambote ya Papi Angoro de Nasi na peso bambote. En tout cas merci à trop. Numéro na contacteza plus 243 82 59 20 567 plus 243 82 59 20 567. Voilà, merci. Nous voici arrivés pratiquement à la fin. Donc, c'était là Mathieu Mabouza balobi soldat 4 chiffre 9. Donc, avant de chuter, je dis un grand merci. Nabil Maounda, mon pote, pourquoi pas na Rafat, petit le stoïcien. El Jovakonda Manizo Wario toujours mon tout de moi. Pambote belé na boss Manu Okito na France. Donc dimbe les bébés étage Asuka et pourquoi pas na Belbiche Weston Fanny Yassivi Ritaland on est ensemble en tout cas restez branchés sur Coron télévision vous s'abonner vous liker vous partager en aimant camera. En tout cas moi je vous dis au revoir à la prochaine rendez-vous bye.